ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir dans l'émission Dépêche, ezali émission Oyo et la cabine actualité à temps réel. Dans le système Yabuka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Dépêche eza présenté dans un moko mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Dépêche ele kaka na chaîne nabino YouTube ASTV Média. Dépêche le belaka mingi makambo etali Congo politique ya mboka na biso. Alors so na lo s'abonner te s'abonner partager et kozala penza malam mingi. Lelo to kolobela makambo etali ba inondation et puis to kolobela pe Ibrahim Traoré. Inondation et salamimbule beti makasi na mboka na biso bandako ezindi banzela ezindi batu bakufi foti ya nani ezali foti ya ba gouverneur ya ville ya Kinshasa. Pour le moment tokoloba foti ya Daniel Bumba oenda azali gouverneur actuel. Malgré cela qui muta aleka asala eloko te ngobila kutu 0 sur 0 oyo a détruit lisusu vili ya Kinshasa. Bumba ayeko zwame Bumba pongi na ba conférence ko la toza koyeba te batu baza kokufa toyebi ke batu musu baza comparer na France pe zindaka na poto pe zindaka te na poto zindaka mais après bakoyede batu ba évacuation nzela zongi normal na poto eza kozinda cause ya climate change nini ya climate change obo bengaka nini ya climatisation ya nini tenayebi yango na anglais climate change yango moni na poto eza kozinda mais na Congo eza kozinda na cause ya bakaniveau ya malamu ezali te baza kotekela batu mapango urbanisation traçage ya malamu ezali te mutu aza kotonga baza koteka batu baza kotonga yango ozomona ba érosion parce que ntango boza kotekela batu ba mapangu direki po botrace ba canalisation ya mai. Dernièrement na ntango ngobila batu batonga ndako likolo ya terrasse mai elekaka ndako ebukana batu bazaka na salon bazindi bakufi po botekeli batu ndako likolo ya pont oyo bakoki kotonga te batu bakufa. Problème eza ya mboka bakonzi baza na susi ya mboka te. Problème eza te boye bolongoli baselo il faut bosala na Congo système ya Congo selon ngai pona Congo ba inondation et diminué po oyo ezosala na poto eza ba inondation eza causé par climate change makambo ya climat nini babenga ngo na français biso bengo climate change échauffement ya climat comme mystique yango moni ba inondation ezosalama na poto mais ya Congo inondation ezosalama parce que ba canalisation ya mai ezali te ba canalisation belgique eza bouché kala batu bakoli na lingwala ezalaki na ba terrasse canal ezokende direct na fleuve. Est-ce que ba canalisation la lelo ezalaka alors eza kosenga pona inondation esila il faut batonga ba canalisation oyo ekoki kozala polele te. Il faut batonga ba canalisation oyo eza ya ba béton en cercle bakotisi na ba béton en cercle batongi ba canalisation po ata batu moye basalite ekweyaka na kati ya terrasse ezali te. Ba canalisation na lingwala zalaka nango ya minene bato bafandi na lingwala bayebi makambo nazoloba ezalaka na ba égout place oyo soki eza bouché batu bakiti bato konettoye na kati ya ba égout wana. Sikoyo na Congo ezosenga il faut basala ba canalisation ya ba béton à boule po salite kotaka na kati te. Alors place mai eza koyeya kokweya batie ba mèche tant mai ezokweya na basalite eza kotikala likolo ba mèche après baye balongoli
ezosenga kotonga bacanalisation ebele eza kosenga mbongo Congo ezangi mbongo te parce que batu baza koyiba mbongo na Congo ba 400 millions détournés na ba Peter Kaza bambongo 100 jours détournés na ba Vital Kamerhe Margaza quitté etikala na biso peuple a détourna mbongo Chile Gelou détourné mbongo ya Kin Centre détourné 145 territoires détournés na Congo moyibi na moyibi bake ekafela to Luvundu okomona makambo wana ekozala lisusu te inondation soki ezosalema eza Kagame te soki lelo bacanalisation ya malamu eza guerre na este te moto ezokozama eza moyibi détournement volonté eza te na bakonzi wana mpe toloba Kagame soki canalisation eza te na Congo Kagame moto azosala Kagame toyebi azoboma biso bato ba millions de femmes violées eza Kagame mais canalisation na mboka banzela ezoumela te bakabambar banzela ezoumela te eza Kagame te moyibi détournement merci nasi bakonzi balandi peuple polandi bomoni na Congo nzela eumelaka te 3 mois nzela ekufi bato bazoliala bango bambongo baministre wana bakrea bakompagnie na bango privé bakompagnie parallèle mbongo ebimi 30 millions Kin Centre bapesi yango na bakompagnie na bango baye kaka bapambi lobi nango banzela ekufi alors ezalaki émission na mino dépêche elekaka mpe na YouTube na Congo Web Télévision soki nano s'abonne te na YouTube na biso kende kosabone na Congo Web Télévision tolekaka mardi na 20h10 rediffusion mercredi ezalaki babino mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo tokosukisa na nzembo na biso ya Congo pasi eleki bye bye pona lelo nde tokutani na ba dépêche ezali koya merci bye bye Congo Congo Baseleki Congo Congo Baseleki peuple azali kolela Baseleki likola ba politicien ya moyibi Baseleki likola ba politicien ya kanyaka Baseleki likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage maya microbe peuple azali kolela Baseleki Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.